Nous sommes obligés d'assumer tout. Nous travaillons en collaboration et on assume déjà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Donc je n'ai pas de justification à faire sur ça parce que Madame Betty chez moi c'est ma maman. Alors, ils ont un clip, mais ils comme ça, ils papa serve des airs là. Ceux airs grâce nous les airs là. Mais après dans votre soit quoi les camerounais yaki, même dans la famille na bino, même bino peut la caméraman. Ndé vous abouy. Au moins ça nous a pire batignos. Bande konangai oza congolais olinga kamboka oyo olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bande kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, ils en ont pas 2000 francs pour la ressource. Orphelin, pas fêter, bonne année, netikaka, bananyoso, au bazar wanda pour les parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso. Vie ya bana wana. Bakolongola na mutu na bango bazaka na ba parenté. Alors ceux qui ont pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fete pe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Batikala jamais koyoka soni oza mwana na moto te po yo kosanga oza mwana na moto te po yo wanga na nzambe oyo yolobaka owanga na bilaka oyo yolakaki nga owanga na oyo basali no baloba mpo na nga owanga na qu'il a fait pour moi et comment ne pas les louer et comment ne pas l'adorer et comment ne pas les glorifier. J'ai envie de crier pour dire au monde entier
dira jamais, t'aurais, dira jamais, t'aurais, dira jamais. On va courage à la famille. Et dans la banque et le mot, il devait tout les voilà, on a tout arrêté pour toi assister, mon boy a pour que ça, ça va donc, de pas douleur, on sommes tous passés par là. Donc, on a ma casse, c'est ma casse d'arrêt. Surtout, on a un abisso, mais tout ça va tomber. Mais tu tapes ça à Kimia, on a ma casse d'arrêt. Maintenant, on a connu surtout des abakouk. Prochain film. Basi la nini moi ata nos muke kaka wa bo tuza matanga donc voilà tuza matanga donc baibi kaka mamu sa na voilà lobby total ndeko na yo ici pechanga azaki ami proche azape kaka tisikoyo matanga lilo bata moko na message na yo pour ndeko na yo na ye matanga OK na ye matanga qu'on s'arrête là na ye pour là papa ça merci d'accord OK tout le monde a eu difficilement donc lorsque dans le monio on en profite avec vous allez tellement dans invisible alors air de monde a eu comme ça tu profiteras juste il y a est-ce que biloko wana nyonso pe ça vous dérange aussi il y a ndenge au monde trop de titres na komo na yo des fois ya mabe des fois ya malamu ça vous dérange aussi qu'on en profite bien que nous sommes journée ni kasi donc la kabiso ka lelo po yo po yo za la radio un peu difficile comme ça ndenge de carrière bien ça na conteneur ya ba question so ba conteneur ba question ça na wa kota na ngamba ko tu no so ko kata ngai so ko sam ko ko na so ko za miniature ya ndenge nini ndaite ucha sita muyibi so mo jeni na ebite mo ucha so lo de Tomba scène. Voilà, nous sommes des artistes, nous sommes obligés d'assumer tout. Nous travaillons en collaboration. Et nous avons presque ces artistes. On assume déjà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Oui. Non, j'ai respecté votre opinion. Président Gérès. Bonjour président Gérès. Président Gérès, papa, comment il va pocket ça? Un mot d'abord, il y a tristesse par rapport à l'ère nouvelle au rapporteur. Comment est-ce que vous êtes enrobé dans la coquette pour vous présenter mes condoléances ou comment? Donc, vous voyez, ça va passer ma casse par là. C'est pas facile. Si vous avez un papa, vous avez un parce que vous avez un couple là, il va pas se donc, ça fait mal. Bon, ça dépend. Là, c'est bon, c'est bon, il y a ma donc, alors, ils ont un clic, ils ont comme ça, papa sert des airs là. Ces airs grâce nous les airs là. Mais après, on va tout ça, quand il y même dans la famille, même Bino, la caméraman, ne vous abouez. Au moins, ça nous a pire bâtiment. Mais ça, on a numéro de cocher, que ça non. Est-ce que vous avez comédie tout ça? Quand les Bino vont vivre, quand les Bino vont comédie tout vivre. Donc, c'est normal. Vraiment, c'est normal, mais ils ont le Congo ils ont bêté Sabaninga, Mabakou parce que nous avons eu la raté. Mais ils ont bêté Sabaninga, Mabakou, l'autre monde était pédé nada. L'autre monde qui n'a pédé nada. Tant que je suis malade, ils ont qu'à nos artistes n'est pas ça n'est pas là. Déjà, ma chaîne ne suis pas acquisée, mais on est malade, elle ne suis pas comédien. En tout cas, on a eu vraiment pas en place, nous la ligne conférence de presse, mais du début jusqu'à la fin, acquiser mon côté. Ok, une petite question par rapport à Kaba internaute, par rapport à Moussala Bossalaka. Beaucoup se disaient que Jérémy, avec sa sœur Bellevue, Basolo Lakate. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais c'est. Non, s'il vous plaît, c'est une question par rapport à Oyonakuti Awa. Est-ce que Okoti Kangana continue en s'il vous plaît? Peut-être que vous allez prendre intérêt.
mais je suis là, j'étais en face de toi et puis Madame Bellevue na moni bino bozo solola bozo pesa na mbote bozo seka. Qu'est-ce que okoki koloba na bandeko nyonso baluka ko tia confusion bino na bino par rapport à loba mala moi continuer koloba moni ka loba mabe a continuer koloba. Merci. Donc j'ai pas de justification à faire sur ça parce que yo bengi Madame Bellevue chez moi c'est ma maman. OK. So lelo ba caméra tourner linga c'est parce qu'il y a zoinga a chenga na scène. Donc il ne peut jamais avoir de polémique entre elle et moi. C'est ma mère, elle restera ma mère. Le maître des temps et des circonstances est à Nzambe. Nzambe mutapesa biso papa, il ne peut pas permettre le papa zalaté. Et le retour ça quand la famille ça ba baza na ba ba libanda. Nzambe ya lola o apesa makasi apesa bango makasi. Coquette c'est ma sœur. OK. Quand on est là, papa. Naturel. En tant que famille, hein. Dans le tournage, pas possible. On a dit que papa. OK. Coquette tellement Azan de Konanga, Azali sœur nanga de longue date to Wumeli na. Bayembela kayo lolinge kaniye Basinga kayo lolinge nini nakisanga Oyo kalo sambo ya bana Oyo kampo singa ya bana na yo Ba oyo nyonso bayaki pana yo Batikala jamais koyoka soni Oza mwana na moto te po yo kosanga Oza mwana na moto te po yo wanga na Nzambe Oyo yo lobaka owanga Bilaka oyo yo laka kinga owanga na Oyo basali no baloba ponanga owanga na Qu'il a fait pour moi et comment ne pas les louer et comment ne pas l'adorer et comment ne pas les glorifier. J'ai envie de crier pour dire au monde entier ce qu'il a fait pour moi. Nana, un mot par rapport à la disparition à mon Anabino. Toza na pasi, toza choqué parce que moi nazarali pas boli. Et ce qui moi na maman perdre moi na to papa perdre moi na et ça la rapaz c'est un choc. Et ça le quoi biso batata moi c'est de perdre moi na biso. Donc toza na choc ya makasi donc tozo de la na Pierrot na maman Clarisse maloba kolobezo silanga parce que kotala nde balingaki bébé na bango Nzambe a décidé autrement tokoki kokondane Nzambe te parce que Nzambe nde moto apesaka ye nde moto azwi et topesi kaka courage na mwasi na ye epuis na ye moko na famille mobimba epuis na biso nyonso baartiste congolais nyonso et Nzambe apesa biso makasi tokontinue kofortifie couple oyo Voilà, j'ai vu, vous avez embrassé votre frère Pierrot, Azana douleur Makasi. S'il faut qu'on paie ces messages, pour épaisser les sous Makasi, épaisser force, et cause à la message. Le message n'a pas ça na Pierrot, c'est que il y a une fois à Makasi parce que biso basi tozala un peu faible même bali nza mapesa bango makasi parce que moi si sera même moi dans la vie pendant 9 mois ça fait mal à perdre moi la brusquement et ce que mon bali azara wana pour accompagner douleur wana moi ça je nga na pesa ekaraza la courage azala makasi et na yebi ki azara déjà courageux et on a yebi ka azala makasi pour na moi sinaye donc
voilà, courage pour les bureaux. Je t'aime beaucoup, tonton Loulou. Et Tozanayo, Banda Tobanda Kitile, Tozanayo, donc Tozanayo, Bana, Bisoba, Bana, Bino. Et oh, nous avons bombé Bino Barozala. Toujours Bana, Bisoba, Batata, moi, Sinaba. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. kokufela deja mwana biso bato tobota toyebi mpasi ya kokufela ndenge ezala mwana kutu soki azobela yo mama bisika ozali ata fufu apamba okokitisa te koka nde mwana aza na ye lisusu te bokomona ye lisu te lemti bokomotale na bavideo bokomotale na bafoto bokomoraisonne ça fait mal operdre déjà être cher même pas mwana ata na bavoisin ata na bavoisine so bakufeli oyokaka motima mobilisation oyo ya bacomédien oyo bango nyonso batelemi comme une seule personne pour accompagner ndeko na bango pendant que beaucoup de personnes balobaka ke non tozalaka na bolingo te ndeti kolakisa bolingo na bino ere moko azwi problème kaka ou bien na matanga ndeti biso deja na baya biro baya omari bapapa Serge Mwembo bafani Maswaku baprincesse bakardozo babasa toi déjà bato mobe en dehors non théâtre to stafa trop ok kombo baya o bapapa Serge bagingombe bana en dehors théâtre to stafa non trop tu comprends quoi mutualité na biso ya club na biso kufeli on est censé de venir boza pe na ba misusu ya mutualité na bino te tozalaka deja na ba mutualité ezalaka ndeni yo oza na bato okangamaka na bango mingi bamisu mpe tozalaka trop mais oza mpenza na motu moto ke tokivaka na hypocrisie lemsu ndenge ya lifa considéranga lemsu aconsidéra motu te olana nde yo considéranga le mosusu oconsidéra mpe motu mosusu ya lifa koza na problème otia telefone obenga ya piro koza na problème obenga ateka bona seke lo mobo ya mokie yo ebika ndeza papa c'est ça au monde nalobi te ke tozalaka non tozalaka na biso ensemble mais princesse na uti viba ya pasi bato nyonso te na raisonné yana yalinga robe mingi ape yana yango polatimba moko mais leki robe ayela ya yango yo zeno leki robe ayela ya ba oyo eza ba cadeau ya princesse leki ayela ya mona pota tongo pasi bato nyonso lemso apesi bato nyonso te ayebi ke yana ngazala na moto ape mi l'esprit soit seli kama benga aba c'est mon santo ya zato conquête marie je tozalaka bongo tozala biso bapire mais moi particularité moko ezanga te par voilà c'est ça maman kutu aboti bana ndako otiela Georges ebele atiki leon ateli leon est-ce que maman aboya neti soso aye yaya mona leki nekala olingilobano ekoki o mazwi o bazali bazali corps ya poudre ebima o bakiselaka kata eta moi-même na dese babomaleki na rapapa princesse toluko mpe mwa mingi pourquoi ozolinga opesa biso de interview te ozolinga opesa biso de interview te poni on va courage à la famille et dans la bango elongo le bito de la ko bazolela voilà on a tout arrêté pour toi assister mon boya biso conquête ça ça la maman donc de pas douleur on a sommes tous passés par là donc ça ka makasi donc c'est makasi za kanta so to wolo bana biso mais to za bato mais mutapesa kimia na makasi za kanta maintenant na bande connu surtout ya des abakouk prochain film bazela nini moi ata nos moke kaka wabo tuza matanga voilà tuza matanga donc bayibi kaka mamu sa na voilà lobi totali ndeko na yo ici pechanga azaki ami proche azape kaka tisi koyo matanga lilo bata moko na message na yo pona ndeko na yo na ye matanga OK na ye matanga qu'on s'arrête là na ye kolela papa sasa merci d'accord OK tout le monde est difficilement donc lorsque dans le monio on en profite avec vous avez un vino vous
Tokozala tellement dans invisible, alors air de monde comme ça, tu profiteras juste. Il y a. Est-ce que biloko wana nyonso pe ça vous dérange aussi? Il y a ndenge omonaka trop de titres na kombo na yo des fois ya mabe, des fois ya malamu. Ça vous dérange aussi? Qu'on en profite bien que nous sommes. Journée ni kasi. Donc la kabiso kali le poyo. Poyo za la kado un peu difficile. Comme ça, n'engé des carrières bien ça na conteneur ya ba question. Ce ba conteneur ba question ça na wa kota na ngamba. Kuti no sobo kukata ngai. Cyo ça ngo mukona soko za miniature ya ndenge nini ndaite ucha sita muyibi. So mojeni na ebite mu ucha se lo de ucha. Combat scène. Voilà, nous sommes des artistes, nous sommes obligés d'assumer tout. Nous avons ça là. Nous travaillons en collaboration. Nous avons presque tous artistes. On assume déjà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Oui.